Mais effectivement, mais le problème est qu'il y a la vie, il y a moto. Responsabilité civile. Responsabilité wana. Ba maître ndé bato ba intervenir Frank Diongo sala prison pour nango tika to koba non ça va on éviter ngaité Frank Diongo bakuta ki panaye bakangi bato basinga moi j'étais là et il m'a appelé bakanga ki bango basinga ba betamaki que Frank qui est un ami ou un frère etc. au moins pour rétablir toujours la vérité na lobande opinion nanga esengela ki ba betaki bato na kati ya lupango ya Frank Diongo dire maintenant est-ce que ça lié au moins ils ont le problème à donner est-ce que yende a betaki yende azalaka na ba karateka yende azalaka na ba judoka ba kacher wana nde ba betaki ba gens ya police wana Frank Diongo a fait la prison. Alors, mais pourquoi il y a... Bonjour. Papa Molé, yo mola côté biso to beta rabat, biso baga encore à Frank Diongo. On mola côté biso beta rabat. Papa Pabi, les Canadiens faut que nous va n'importe quoi. On lobby, yo mola côté biso baga encore à Frank Diongo to beta rabat souda. Yo confirme on a TV. Yo monaka. On zo ba makamoni papa na to comprendre to bandu ufukanga de kamoni. Au salé biso de la sango, on confirme que baga encore à Frank Diongo. Babetara mutu biso kosala na ngai te imbécile na yo yo kinai na bio a vitrier yo za vitrier bio numéro na yo bio ama na yo setanga dina yo confirmer yo témoin yo tali ama na yo ya yo moko ela na bio be na mona test na yo na okangi yo imbécile yo ashta yo ona mama mbona ne kenge na ebelongi na yo. Comme ça, tout le monde a Frank Diongo à libérer. On a ébi au vitrier, yo vitrier de. Tamba na ikengeli polo amana yo imbécile ko yebangai. Tout fi amana yo na ya Frank Diongo, tout fi na bina so mibale. Na ebi elongi na yo. Kaka na sosima to na ko mona ba ko yo imbécile mama na yo. Kamata enregistrer lisusu yo ngai moko na tindeli yo. Tamba na ikenge, je vais t'amener devant la justice. Comme ça, qui peut te permettre de faire un imbécile na fingi au dissous. Mais je pas Frank Diongo, oh yebisaye. Banda es va ngorobe. Mai morobe. Moninga na kota prison na likambo na ebate yo ndoko kufe ngai place yo za témoin na nyo se ngo fundaki. Ngane na porter plainte. Ndongo fini ngai to la sa biso place biso petengi batu biso likambo de côté en prison o to mona pas to yeba te ba tortura biso yo ko lo ba ko confirmer yo la tira la robanga na lobby na yo parce que o lobby ya vérité yango na registre maloba na yo na benga ki na tuna ki yo na ali mito na kota prison na nyoko ba betanga ba tortura ngai yo la tira la robanga mande yo ko bangisanga Allô ne na Hollande na TV papa ngam na singa asinga ingai asa papa lukuta ndekona ali Israël pourquoi yo bwa ya mbabiso mais maniko otala biloko nyonso na ba pel maître voilà pour ya mbabiso pour la walo ba ibo ya ngi pour la solo ina vie mo ya ngi bota la confrontation na yo wala ngi confrontation te ultima qui fait que après confrontation na ba ile na vie ya benga na deux fois c'est la mission de confrontation na sana wala bibo so qui a dit monika ke bo de bati makambo ya lobi yana kwa na caméra ou enregistrer caméra ou soit boyer la TV mais on sali direct bonjour à 15 minutes ou 20 minutes pour le livre est parti sur la continuer mission mais fara na yebo aligné na yeti bon ça va ou bien le vidéo na caméra il y a la caméra pour là il y a la caméra est-ce que yo au moins on dit que voyer ayi akowanga mais ça on a yeti voilà yeti que ça yo mais ça dans ce pays Boté bandeko balandi ya www.bonganemedia.com. Merci na abonner parce que bozo baksa ba toujours ebelé na biso et toujours merci na bino o bozo comme na biso na ba privé na biso na ba WhatsApp na biso ba commenter botika na YouTube na biso. Merci na PC sous merci pa ya Jonathan Bongani o dans ma caméra na bileli ki to ozo so na biso. Nene sa bino ke biso za bongo ba journaliste o ya sur le terrain.
tolinga kokoka o baloba ki o esala ki non biso kita à la source pour to ba bongo vérité za pesini ndenge boyebi que mikolo yo rage ezali actualité za makasi kamboya papa Molière na maître ya Frank Diongo soit disant à appel o ba monter qui parce que papa Molière aleki na TV aleki na betanomike to be minene pour aloba ke ba monter qui voix naïe a monsieur expert ba américain ba ça lexi ndenge nini ba monter ba voix eza yete mekasi toluki to kutana maître oyo ba sola ki penena papa Molière yemoko ameka pour expliquer situation za ndenge nini likamoye banangi ndenge nini pe ko mati wana et bonjour maître. Bonjour. Bonjour santé. Très bien Makas. Bon quand na ebina comme maître merci merci ko comme bazo benga wana na voice na ebite meko expliquer comment nous comportement za nani. Yali maître Bessi sao to ba ebi asala judo na lingwala bon bomona vitrier pour yali métier na ngai na zama vitrier na sala la ke misala monsieur Molière sala ba misala na eza côté la haute cour militaire kuna sima na suka opesa ko chat mbaye mais na l'accent kuna yi na banda kuna mbinza na nda kuna ya wala rezala kuna Molière TV ya la yango mona benga nga vitrier parce que ben mona vitrier na eba ite nga la regarde ko ya honorable Frank Diongo papa koloba ako loba likambo yo ezali ya soloté ako loba likambo ezali ya lokuta ako sa population congolaise biso to qui ba soda ya garde républicain to beta ki bango donc esala nga moi mawa mingi ya ka makambo wana alors na soki courage alors là na bengi papa ayeba kiteke yali ngai bon yalo ba katseka ezali vitrier comme ayebi nga na caché ya vitrier oh papa réponse à son selinga OK bonjour papa Molière yo mona côté biso to beta ba biso ba garde corps Frank Diongo mona côté biso beta ba papa bi o le kana te faut que nous va n'importe quoi olobi yo mona côté biso ba garde corps Frank Diongo to beta ba soda yo ko confirmer on a TV yo monaka ozona ba makamonini papa na to comprendre to bandi uvuka nga de kamonini o sale mission de la sango o confirmer que ba garde corps Frank Diongo ba beta ka mutu biso ko sa na ngai te na yo yo kinai na bio a vitrier yo za vitrier papa bio numéro na yo yo confirmer yo témoin yo tali na yo ya yo moko na yo moko na yo na mona test na yo na okangi yo MPC yo ashta yo mona ne kenge na ebe longi na yo comme ça to mona wana Frank Diongo ko ya ko libérer yo na ebi yo de vitrier de tambana ne kenge li polo amana yo imbécile ko yeba ngai to fi amana yo na ya Frank Diongo to fi na bina so mi bale na ebi longi na yo kaka na sosima to na ko mona ba ko yo imbécile mama na yo bandi ko bola wana ki première conversation ya ngai na papa OK na bengi après si papa oui que na registré yo donc na registré no panza ba vox na yo ba vox no yo panza na kishisa mo ba un député mo aventurier a ko sala bloc a papa ayo go reboka deuxième appel na yi le ya bengi ngabula ndango kamata enregistrer les sous-sols ngai moko na tindeli yo tambola na ekenge je vais t'amener devant la justice comme ça yo goya o ibisanga ike qui peut te permettre au benga ngai to ofinga ngai imbécile na yo na fingi o lisusu mais mango pas Frank Diongo o yebisaye banda es ba ngorobe kwa mai moko moninga na kota prison na likambo na ebate yo ndoko kufe ngai place yo za témoin na nyonso ndoko fundaki ngane na porto plainte ndenge ofini ngai tokolakisa biso place biso topeteli bato biso likambo tokote yango prison oyo tomona mpasi toyeba te batortira biso yo koloba ko econfirme yo katikala kobanga nalobi na yo parce ke olobi yango verité yango na registre maloba na yo nabengaki yo natunaki yo nali mito nakota prison na nyokoko babetanga batortira ngai yo katikala kobangama nde yo kobangisanga bon bolanda siko conversation wana conversation to solaki oya ko kosa logiciel eza lokuta ya ba conversation normale bon lobile na landi na plateau na to la na bestrele na landi na plateau ngala singa ki débat contradictoire et panzana ki partout na benga ki messier
Israël Israël il y a besoin il faut tout ça le débat contradictoire na monsieur Molière tout le monde sur Facebook et c'est que ça débat aux élèves tout dans la TV mais quand tout le monde yango okima ki to débat na kima ki débat ezenga ko sala débat nga ko sala vendredi lelo mais à grande surprise na moni jeudi aleki na TV a komi ko kosa mais bon là na ce conversation pour y a lobby logiciel bon là na ce débat conversation on a ça na benga ki journaliste na ye ya bosolo na politique na la ko ebisa bon là na bino mo na conversation bo kanenge réponse ya journaliste ne po ya loba ke ezali logiciel mais bon là na pe conversation les mo pas mo a ko démentir a ko sala likoluke et ali makamba lokuta fois na yete mais bon là na sikoyo muto na benga ki journaliste o a cela une émission kombo na Israël muto bon là na ce conversation ya Israël OK Allô ndeko naona ndai na TV papa lukuta ngamna singa asinga ingai aza papa lukuta ndeko na ali ya Israël pourquoi yo bwa ya mbabiso nate maniko otala biloko nyonso na bapel maître allô maître voilà pour ya mbabiso pona ni waloba iboi il y a une formulation ina hier mondial niveau ça la confrontation na jo wala ni confrontation te ultima qui fait que après confrontation là il y a bien deux fois c'est que ni soit une confrontation na tana wala bon qui a dit Monica qui est bon débattu ma famille à l'objet il y a la caméra pour enregistrer caméra ou soit pour la TV mais on s'allie direct pour jouer à 15 minutes ou 20 minutes pour le faire partir dans la continuer l'émission mais fara na yebo aligné na yete bon ça va ou bien l'objet il y a la caméra il y a la caméra pour là il y a la caméra est-ce que yo on a dit que voix y a wanga maintenant on a quand même Bolandi donc ça lobby dans ça logiciel donc ce qui peut Israël monte dans ça logiciel donc pour la ça veut que ça logiciel et ça ba bloco mo et le normal parce que téléphone en automatique enregistré de ce que sur yo directement et enregistré voilà en tout cas merci na maître Bessi tous les aboy na minute oyo eza makambo na justice eza bino boki na justice parce que abeka ofunda o surtout yebate parce que papa molonde ta yebelie makambo boke na omba na justice to yebite makambo ki na justice eza yemta memi yango to bino memi makambo na justice bon au moins vérité finira par OK papa soki a raison mais papa senga okinamba il est tellement na tieba chaos tout Léon Azan elo maloba ta Azan elo salati biso sikoyo préparer dossier na biso to benga bino ba pandisa ngo boko ya poto parce que 48 heures OK ale kana betando wana aloba ke ela ki bongote otoyi kotala aleki lisusu akosi mais sikoyo na kokamwa yo ceux qui oye a raisonner nini ceux qui a kosala nini donc biso tozama détermination na déterminé to ke koti ke loko na biso ye photo sambisa to samba na to ebate eloko nini papa luka alors bimo ko moni ala ndo critiquer alongo na ko critiquer a comme il faut na ko finga lisusu on va défendre est-ce que on a problème mon particulier entre Fangio na ye donc to yeba non oui te ba na problème présent na problème na batu te yenda za na problème présent na problème na batu te moni likamo lo baba kanga batu ndeko ko zo ngo blague te nga ba beta biso à la mort mon ba photo sur l'action ba photo montage biso na l'action ba photo l'action on dit to kota hôpital ne to zala ki to ki ma à la gomba bio Fangio na pakola ki na kila tala lokuta papa tala lokuta o présent zala ki KO o présent ko finanga boy alunga na pas envie ba bina musa chaloupa yaka ko s'excuser on manifolo ba vérité ye aloba afingi banzo ya mama la vérité atika okene na gauche à droite sala musala na yango ngomanga justice fait ça na musala nango le loma na imana tellement oloba mingi te parce que on préparer ba mon ebele mais tellement na yambio tout sur la ramon papa on a ali papa moko menteur akokosa eza logiciel te eza ngai mutu na bengaye ngai tsebenga kinga onde mutu na zali vitrier oui na vitrier ya musala ngai papa ebinga bien le musala oui OK eza logiciel te eza mo to sala conversation et une émission ya Israël il y a quelques émissions Israël
diso na Frank Diongo yango moninga la bengaki ye au moins te pas le biso ba garde corps ya Frank Diongo okende te biso ba garde corps Frank Diongo ce qui biso te na faute il fallait porter ce plainte bala moko puis ba garde corps Frank Diongo fo na ngeza passe ki na WhatsApp amona ki lungi na ngai ayebinga okomona sikoni papa okima dans ça likambo lo bati. Ok, merci papa. Est-ce que tu as dit que il y a un éclaircissement à dossier parce que il a Facebook et Panzani na WhatsApp partout Panzani roto yamba kiyo to ngato ba la vérité. Message ni au lancer na peuple congolais partout au monde pour ba dossier message na lancer na bino ezali logiciel T eza conversation ngana lembale mbezala maki ya solo eza ya lokuta te ngala ko linga te na exposer longi ngana ke ko s'appliquer pour na ça bref yo mo landi yango to la que et là, moi, je suis un immunité parlementaire. Il faut que je sois en justice. Les lots de l'IAZA, parce en prison. 10 ans. Mon Québec est en prison. Voilà. Donc, il faut que la complexe. Vous comprenez? Il y a accusé. Au moins, il y a un lobby dans le plateau. Mais la qui, c'est moi, la qui, c'est Namaël. La bengue journaliste, c'est une émission Israël. Israël. Mais il y a un débat contradictoire. Les lots, tout ça, on a mon lien. Mais comment il y a un lobby? Non, donc c'est un papa de papa aboya kokima abina ko ça na été mais ayebi ke za solo vous comprenez le logiciel te ezali voya le malemba non vous amenez ça logiciel te donc tout c'est la justice c'est ça mso nango wana mais aux ala bien on ça wana voilà besoin contact abenganga abengi na numéro de téléphone 00243 85 39 52 611 so benginga directement aux ouanga to so la bien parfois que c'est au monde on l'aime c'est banda bon monde on va bien se comprendre vérité à moko son ine ko sala papa yo mo tenga ko mo finga yo mo to landa à niveau na bisoté. OK, mais est-ce que nabi que ça moi dans chose à moi l'école moi deux personnes ya mbote so basé de groupe ça na peut se mettre Saïd Mbote. OK, na peut se mettre Guido, na peut se mettre Babou, maître Maris, maître José Bongo. Na pesi papa na nga Frank Diongo mbota trop. Vraiment la féliciter à trop botika we malamu. OK. OK. Merci na binos obozaki ebele likolanda biso ezaki nga bongo votre humble serviteur Dimitri Bongania la formule gagnante to yamaki bongo maître Bessi o ameki pe ko palola ko ba vérité apesi bon verdict ya makam oyo eza entre papa Molière na ba maître ya Frank Diongo soit disant ne bazo kosa ba monter voix na ye oh boyoki verdict boyoki ba voice ils ont solo le couteau exact en tout cas dossier oyo to landela ngo malé même tie ke na suka tina justice pour moi ne pas ni erosuka ba bitoro yo makambo nga député nga ministre c'est comme ressemble to kusamba tie ke na suka merci de côté beaucoup pour la sima un grand merci na Jonathan Bongani na sima caméra pour na biliki toko merci na papa Botinga papa pour Bongani na Canada merci na ma petite sœur na no bazon Ali le Romain bino tout elle est là bino bien bye to côté mbalasima.